Donc ils apprennent à providentiel Moïse Kama. Moïse hymne national. Ce qui est l'équité, il faut un Kama. Voilà. Et Moïse Kama, Kama, Moïse Kama, Kama, Moïse Kama, Moïse Kama, Moïse Kama, Naza Moïse Kama Mateta. Les cordons d'Europe. Oyo na base na kati ya Tchango. Moïse Kama, Kama, Moïse Kama, Kama, Moïse Kama, Moïse Kama, Moïse Kama, Ah, Pépé Gane, il y a une douce, encore une fois. 1, 2, 3, 4. Moïse Kama, Kama, Moïse Kama, Kama, Moïse Kama, Moïse Kama, Moïse Kama, Voilà, merci beaucoup. Ozui, azalaka muninga na yote pe na kotikala ozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie. Tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki azalaka muninga na yote. Na kotikala pe kozala muninga na yote. Pe to kosala pe kopite. Yosafa quoi? Ngai az artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Tolobe la vie. Pena ko tikalaka jamais ko zala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoy. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Chers abonnés, Topesi Binombote, partout, Bolanda Kabiso, à travers Tolobe la vie officielle. Merci na fidélité, merci na confiance. Bolingo Bosaranwa à travers Bande Konabino, souci majeur na biso Zalaka. Batouba comprendre ma solo Tozago Beta. Le long ma solo a poto et commis conception oyo. Batubel ba commis ko senga yango. Balobi na sala effort na yamba lisusu bakulutu kaka nga lobi ah bon d'accord. Pourquoi pas to luke labino batoyo basala ka monzela. Bato bakoma rapé poto mo avant biso to yamba bango. Porte za polele pona yo. Soko lingo le kamasola poto vraiment koza welcome. Ya to partager mon expérience mususu asala pe mo ebele mais lobi petam su liwe bengi do okena histoire biso lingi bongote to lingi bongote bosunga biso mo muke histoire fotikala histoire fait comment Washington merci na yo Jérimo Mala Canada merci Eric Chimano Capelez authentique merci Pinocia Agostino merci un grand merci encore il a dit il a fait il a promis il a réalisé Jean-Claude Mabanzo merci le 24 février on a à Genève
la conférence azi na go de makulusu tokozala wana IP de Goka toujours leo nazoyamba kulutu moko bon na pesi mbo de pas bujita nani aninga mabanga mingi ape to hapa na ye ni to yesu pas bujita nani makambo ezali voilà kulutu mbote na mbote papi gene boni ça va bato ba tu nanga oyambi nani oyambi nzenze oyo bayeba kaye na plus na Grand Zaïko. Oui. Alors mais avant Grand Zaïko na lekape moi babisika moko boye donc tout ça qu'on appelle na baninga na ibana pe oyo azala drummer ya akoma drummer ya ICFI avant akoma drummer ya ICFI on va bien à Big Star tout ça la groupe moko boye il y a ba d'interprétation il y a ba musique internationale to beta na ba toujours ba contrat to beta na ba Jeff na beach na ba musugutu ba tika biso ba Zabal paix à son âme qui un très bon chanteur tout ça qui na groupe moko makasi ba mususu ba lievin ba no beta accompagnement mingi ba bima ba kenda metil lo peto ba kana to kana appel société et ça rappelle bima na bango po ba tunanga soki to kende aventure moko ta ba Kenya menga comme ça qui makama ba chiki ba père ta ba père ba ta ba sango ba nini donc moi na bouger za été on dit na tikala alors j'espère que au bi ko na tangi place azali so azoka en tout cas bambo tebele et puis bon bah confirmer que azana Belgique donc Rupa donc moi na yolo donc voilà yebi ndenge la koleli très bien asola donc asola pena per nanga boye songa na zate Rupa na o Rupa bino boye Rupa donc azoya et pas nanga poye ko la piano donc et puis sora kuti per nanga ba sola ba on balait très bien. Donc il va nimmer na kombo nzenze. Kombo nzenze ndi yango na ibimi c'est un nom de famille. Banzenze. Oui, nom de famille banzenze. Comme ça est-ce que ndenge grataka. Et bon comment disons la pe boti pe makome belé. OK. Donc comment qui na moment moko boye. Donc na go kombo wana. Donc na sisa no. Sisa place na uti donc nous to betina ba biko donc na combat groupe na ye je crois ezalaki Good Boys. Hein, Good Boys, tout ça, l'interprétation. Ouais, puis, il faut que, je crois, 72, hein. 72 par là. 72 par là. Voilà. Alors, moi, on va contrer ça qui est bien, hein. Mais Souka, bon, comme Banda qui paye ici, et puis moi nanga kutu ya liboso lero na nzenze fils abotamaka na période wana tango botami orchestre wana yaki betaka na matonge tango moi na bimaki na hôpital donc les l'accès que donc musique qui zaki on dirait lo nanga donc parti nazo ke nezo ndimenanga bon to ko tika wana na yeko kota to besali groupe mo na bana mo matonge ko na aimé bassiste moko boye ba comme biso lerona to ba ki ba comme mboka te to benga aimé alors groupe na izaki alarm boxes et j'espère que nakin son place azalia wayeba na bala matonge tout ya ba kota ba osho na kota stade tout wana donc ba répéter to zo ba contrat tout na ti ba boma na aimé wana bon et puis après tout ça va évoluer na ko zonga alors tout ça nabani ko sakana ndengwana tango neko ko za diplôme d'état wana mando betani tango na beta en fait tout va plus orgue donc c'est ko yokola ngo déjà depuis kala non donc nga tant na botama na kutiango na ndako OK parce que père azali kwana et puis bon obi to za la famille moko ma père ma colline à Basango banini on a depuis kulutu ya père nanga asaki abbé abbé nzenze bon avec même curé na Saint Musée na Lingwala
Aki curé kuna donc toke na pe ba église à ça la messe tant que na poka toke ngana na grand frère na mususu là à l'université a komati a matara makasi a komati médecin militaire ti ndenge place pas ali na pesi mbote Roy docteur Manzela na pesi mbote trop donc alors ndengwana donc na évolué na Manzela na makasi alors jusqu'à ce que na orchestre nya munene oyo bandaki na oyo donc tant on a longue étape na ba ko solliciter nga sikoyo na écurie mo salmaki music box hein c'est ça qui me dit monsieur Toussaint à travers pena ba bumba les Kiabeti alors tant ba kabaina ba bumba e kozwa ndeko ya kuyena yuna miki nde yuna miki yelanga na palais na fani pena na mona ba ina grosse américaine moko ezaki voiture ya mondelo na monsieur Toussaint comment les monsieur Toussaint alors voilà tout ça na personne yo tala tout ça l'orchestre moko boy wana nga na uti ko silisa zomona na sisi vraiment diplôme ezano mo beso na ndako alors wana pera 77 OK wana pera pesinga liberté ce qu'on a commencé à pour avant on a pas sakana mais comme Nazaki non j'étais donc moyen à bouger l'acte bon tant on a joué ma liberté wana on a commencé à et en attendant pour c'est ça qui na institut technique social bana social nyoso la pesi bombote na bazana poto bazolanda na ya nono pe na pesi mbote po ye bazaki na nzela wana et na mundai akoma pe assistant social à tout c'est nzela mogo ya nono nani non boto passer une émission non Mosoki voilà donc puisque nous toi qui nzela mogo OK voilà pour na mola qui une émission hein donc ndinga lobaki makam na bon donc et puis na Mundai azalaki assistant social na Val de Grâce donc na yepoto a découvrir que nazawa bengisanga tina bureau na kenabuna ngapo ndeni okomi yo oh non parce que bon ba piso na kina bala zwaki mwasi na mwasi ne mutu akoti na nzela na ngabi bon balanga pe na komi bon mais ngasikoyo na yawa na compte ya musique donc ce que tous on moi c'est moké d'autant ba yi gozo wana na mundele wana moi c'est o intégrer ki groupe ni wana sikoyo na ke na kokuta écurie comme mundele azalaki nango donc patron de mundele vraiment bien organisé mundele wana sikoyo na kokuta kuna ezaki neti écurie donc ba tout ça qui na ba star obiso toi qui ko accompagner ba star ezalaki vieux Sakul c'est ce que Molinga Kawongolo parce que bon basa la reggae et puis Adidi Boudiongo bon ce qui passe au kanga ce qui ndengini to bité poto tikana pe bombule belé bon Adidi Boudiongo et puis na mogazo beta batulu ba galambulumbe je crois à Koufa yazo beta mingi tuluba azaki trop pe attaché na chalamana dans le temps tant de banaka ba alors to volu na vieux Sakul lonti to kota ba studio mundela na azako louer la voix du Zaïre tant tout ça là 1 mois 2 mois kakakuna na 4 ans to répéter kakuna tout ça to comme année ton qu'est-ce qu'il y a la voix du Zaïre ba vele tout ba na ya wana biso na ba émission de bon accompagner bango alors to kota ba studio na Sakul ayos asala nzembo ya nini ya my mother non my mother nzembo ya Sa Majesté un voyou un vagabond Sa Majesté Sakul premier c'est un fou un voyou un bandit musicien il est trop noir hein donc voilà ma marque va donc il y a un style mogo ya yemogo tito ke ba braza to ke bani to zonga mais jusqu'à ce que yango pe bon et kabani
et naye sikoyo tomani sikoyo ko fréquenter Pépé. Bon, tomani fréquenter Pépé, mais avant de fréquenter Pépé, il y a toute une histoire d'enga Pépé tokutana. Tant on a bon, tant toko la kaka, on est ça qui n'a pas nini 60 à peu près 71 comme ça. Mon monsieur to fanika na ponga na zalaka to na ki fanatique. Donc muto o appelle ça la musique ils a Pépé. Vu na caractère na et puis comportement na donc ninga zéro se comporter ngabi, mais quand même il y a quand même ba musicien o ya sérieux bazali. Et na mona que donc so na continent on a donc tant que et cause à l'anzela mabete. Alors ndeni tokutana Pépé to fana wana to fana Gombe. Na ponga bon depuis 60 to fana Gombe, plus na Gombe que na cité. Pourtant ba belge baké biso ba père na biso comme bazaki na le na autre co. On a traité autre co. To sala ki wana na tomber de Tabora na M92 en face à Pemina en diagonale bona na rue Napek. To sala ki wana. Donc to sala ki biso tout na ba famille Kanga, Denis Kanga, ba yana edio Denis Kanga, ba Beya Kanga. Ba pe ba na poto ba Age Kanga. Donc to kola ici comme na bango et puis na ba maître Jolo mama to kola ici comme donc ba mso ba dans la Belgique et Djidjumo famille Djidjumo ba mso ba kena ba Belgique famille Djidjumo ça na États-Unis. Donc voilà, donc to kola ici comme na ba famille tout ni mais ba dans la Belgique Alphonsine la personne de belé nzembo sengaka oya mama Deba et mama Deba wana na Roberto Longo un jour au yoga. Après ça liké donc to fani to moni taxi mo qui telemi liboso na biso toi qui na ba moi c'est vraiment non de un succès. Oh Pépé donc là il est pendant le nom oh le nom Pépé Feli. Donc tant que na ngala qui kende plus pour la guitare à Pépé. Bon bien que bah ça qui en plus na qui bango tout ils ça je sais ça Jules papa Jules dans le temps ils allaient Anto bango tout hein bah ça qui bah star na bis doningaki. Donc équipe pendant tous les autres c'est ça. Et puis na base c'est ça qui fait Oncle Bapius. Oncle Bapius je crois qu'il est en route la semaine prochaine. Donc voilà donc bangwana donc ils ont ces perceptions en tout cas. Biso nettoyer la Gombe biso donc nikuna. Alors le premier jour Pépé tokutana ye à 71. L'erreur na Pépé Feli. To fan na véranda na bis na véranda na ba massa na ba masto mais na ba coca banine oga bana Gombe kaka. Bana donc ndenge to donc tokutana pa na biso so ba pa na biso o concert to kenaki nzamu nini ya Zaiko moment na juf piano na funga na bano beta to bano yemba banzema Zaiko ba mi mérite ba chouchou na banini ba mourir dessus na zo beta na piano siko to yemba na ba camarade autoza ya quartier donc pa na biso o mona père message na ndenge wana so akuti biso to saka na kuti ça le plaisir. Alors tout le monde a dit assis guitare na lipeka boy guitare sèche à la ti bon son il y a Borsalino na jean na basket na polyamide bien centré là à côté na le pango ti aye vers biso. Donc c'est sûr alinga se renseigner pas moins de jeune on a zolu garçon moko comme on est innocent abeta à piano ngabi innocent ga abia bon abi nayokaki moi cassette mo boye mais naye pour tout ça là atelier de travail terme utilisé qui pour na bossa na ngote atelier de travail ngabi bon mais surtout toi qui mais émotionné hein tout le monde a Pépé leur a déjà on a succès déjà on a succès siko yo mona kaka lokwa Django Reinhardt ayelo kaka boya otala yo. Donc bon ti na ken abi bon comme père Azalaki ngabi dizana na nem sa père pour ceux qui to mani ça makele pour père Azalaki avec au ma poison l'après-midi na musala na ke na ibisi papa voilà artiste moko très renommé aye otalanga alingi to sakane ngala to beta piano nga yaza na kitanga abino amusez-vous père autorisé on nga pena kitina fungo piano ba massa ba ye
enregistré bimi to bando sakana alobi songa la sala accompagnement songa na kena solo sala son accompagnement bon espérance na ngane baki on a hoté bon sikoyo normal ngala betalanga ndenge to sakana na ndako sikoyo songa na salia songa tango ngana na kita na accompagnement yo sala solo et si on tout sakana ndenge na pour tala qu'est-ce que ça va donner oh mais et donc bah beti ba sebene ngapi na jury mais papa to sakani sikoyo azo beta nze moko boya azo beta sebene moko azo beta tant azo beta on siko wana père mso azo kitana escalier pour père mso ya zanga litoi pour ya beta mingi ba me compagnie ba même ba mesa latin ba nini de façon me manga pe ngamu comme ça me manga na beta sebene ya zaiko na église bato babaluka batala bato mwana moko mukuse boy azo beta allez sikoyo père akiti aoki pepa azo beta allez on a pepe mutu azo beta ngana sala accompagnement sebellement siko tanga azo père azo kita aipsi pepe alobi c'est mon fils c'est très joli c'est toujours mais il faut revenir à la tonique. Pépé, bon, je sais que déjà on aurait déjà averti. Donc, dès qu'il n'est pas travaillé à guitare, bon, dès qu'il a l'académie de Beaux-Arts et tout, déjà, je crois que c'est à comprendre, à l'époque, à la 7e, à la tonique, c'est-à-dire à la note du départ, à corriger, voilà, là, vraiment, ça se marie très bien. Si vous avez moko kutana ye awoyebisa yo ezaki semena ya nzemu nini ya eluzam wana eluzam ebimite mosusu tokutana araplinga bi tokenaka na mangrove epa ya frère Emma donc il faut ebaye frère Emma wazaki na basalon mangrove ye mpe azalaka musicien azalaka na biso mpe na zaiko na grand zaiko aosa bavariété na zaiko un gars bien très élégant et un très bon chanteur aussi. Azak na Barcelone, il y a Mangrove Banini, frère Ma. Alors, Sikoyo, tant que le père tant que tu kutana naye, tu connais la psinga, la plinga, tout ce qui est pas yaima, abina que voilà. Oui, bah que c'est bien, il y a eu un père moto à arranger gango. Ah, vous avez la bonne mémoire, tout ce qui. Et voilà, un peu. Aventure, on dingue, banda, dingue, sikoyo, tous les qui étaient tant aussi le siko sagana, et l'heure on a, nazo mema, déjà la voiture. Déjà na ajwana. Na ke, ne petit père, na bi voilà. Est-ce que na cause va tu pendant na politique pour bon ba na concert na le Roneza Lucie Rose. Hein Lucie Rose, oui comme ma Elika. Ouais. Bazan na concert donc na tingi c'est pas na kinotika parce que bazan na concert na permis dit bon kinda en tout cas peine razo gatinga. Et ça vraiment. D'autres à l'aise. Ouais. Vous démarrez voiture OK. Donc tu peux pas à côté, il n'a pas masse à mon asima. Si tu as une masse à Moro à $2, avec le temps, avec à côté de l'administration, il y a grand Zaiko. Avec ça, si il y a Azaroya et Paya, camarade Nemoko, à qui voisin l'Abisso, Baudouin est unimé, paix à son âme pour Akoufika la Mingte. Akoufika 2019. Ouais. Donc, paix à son âme. Pardon pour tout que moi. Des grands zaïko. Et bandaka zaïko, tu bandana grand zaïko. Grand zaïko, botamarandeni, tout zaïko, botamarandeni. Vite fait. Et bandaka bosso grand zaïko, tu bandana zaïko. Donc, grand zaïko. Oh, bah, bon, tout. Tant Pépé à Longway. Tant à longue na zaiko wana histoire mususu tant à longue na zaiko ngala yebi en tout cas tant on a donc na comme place on a na sisa moi extrême nini passage tant na vie tokena $2 à l'obina tous les cana
na côté na biso ngai pas fa na lingwela so na moika je crois na moika o tokene kuna mère alamba lotoko wapi biso buta lotoko tokepeko tolekwa na moika wana boye donc ye peut-être alinga pe mona ke ye ben pe na sar banini donc mona ka influence allez mère mo pesi biso mulanga lotoko obi to mela lamba lotoko donc voiture penza mais il faut mona bon encore ba gendarme makini bakanga na ngombe so ba moni jeune moko na voiture bazo babi autant suzo mona ya moi écoute ba tout nous izate donc les gars ti pepa zo beta guitare na voiture biso to zo yemba je me souviens nazo bini za volant boye na cadence ya nzembo ya Gina mamale ta 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 ti ta 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 wa to melo toko ta ti ta ti ta ti ta ta ti 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 ta nzembo mamale ya Gina kuta yaka mo mususu na betela ngome akamwa akamwa binzenze au réveil ba biloko mususu ilalaki kaka na ligne de devant nani bina wakata ba dansa grave alors tant to comme sikoyo a présenté nga sikoyo pas ya le wana ezaka mbozin je crois tala master nangwa za na Gombe wana beteke un jour to koma ndenge to koma ki za patron langa nini abanoya concert abanoya ponanga et chaque fois na bono organiser ko na so kota donc na koti mona ke qui dans les autres toujours pemeni na podium et chose que monsieur a promis tant à lui que bon tout le monde ça va nzonzinga tant to kutana na comment ça va nzonzinga to on beta na hôtel to beta na okapi to beta na hôtel mususu je crois Montana et ça qui na bon marché il y a ba camarade na moko boye ba solo hôtel moko bien so qui vers bon na cabine donc ne vers bon marché na suka kuna hotel moko munene batongo ezaki ya pembe bwe mpona yebisu komona ngote jour okuta na ye aipso to sa banzonzingi omona ngana memi piano akina piano moko bwe na memi yango yina guitare to betaka biso mbale wana en dehors ya zaiko langa biloko moko biloko ma recherche bwe akina pedal moko donc mystique moi na sepeli pe na restaurant to six pe bwe ba futi mo na katinga pe mo parti nga na zongi na un jour epsinga bien jour mais non je ne vois pas na zaiko parce que bato bazakuna na comportement no supportité mais un jour on sait le caisse langa alobananga un jour on sait le caisse langa et on va se retrouver et question à la tuna guest no caisse on peut tourner na poto ozomana wala zo dana boule jamais kili donc mutu to arriva mais yo talaga mutu arriva ne kam kili yo mana kili ni arriva mikilité tu vois abi zela kaka omona tuna ba relation tango kaka zaiko et na bazwani ma problème no na zaiko ne bazwana ki namoni leki ya tindi leki na ye je crois il faut appeler quel père son âme aussi pour que pas ça kufa via zo benga yo wana zo futela na lopori et pas ya ba comparateur na bango mbuta sansa zo futela wana Koutier bon na moi na Koutier wana alors abinanga voilà makam na lobaka et salami donc si ko tonu to bana au travail na Koutier abimsi disque moko we tourner disque na disque moko il y a 30 autres moko il y a George Benson pour tout travailler ba variété et puis abimsi titre to bani ko travailler ayeko bimsa susu 33 tours mususu il y a pona batteur si ko batteur on a ni zaki juju o juju ya ouais évoluer na kesser juju chez bon banaka donc juju a donc moi j'ai on a pas donc album wana donc à travers mon makasi et donc je crois que PSAE moi savoir mususu pour la batterie pour juju na batterie pe ko sakana te donc à partir de là on a donc base à qui base moko ya bien et avec cette base là a évolué nango
C'est-à-dire que vous êtes cofondateur de l'Oba, il y a Grand Zaïko. Si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi, parce que tant qu'on a la combat, donc nous on a la comité, en tout cas. À part Oba Outaginae, Oba Outaginae Netizaki, donc tout il Voloko, Bozi, Chekeda, Yenga, Manu ça la vérité, Azala Kipé, et puis bon. Côté instrument, tout chapé dans Boutasan, ça, à côté de l'accompagnement, et personne n'a pas Koufa. À part. Si on a Grand Zaïko, Bossala rappé, quand même, Bossala qui moi, concert belé avant peut-être Boyaniki. Bon, l'heure, c'est quoi? Voilà, vous avez un contrat morté. L'heure, c'est quoi? Tu joues et l'autre, on a. Formation, c'est quoi? Et Ego Salma. Tu m'as dit. Répétition déjà et pas pendant la retour na yolo pas évoluer bon le wanande et to bima la formule wanate et ça m'a que makamo et katana bon dingue le mama dingue à partir ba organité ba chèque mo ya kawana bon il fallait que ba kopansango bon comme pepe na organisation na place azali on dingue alinga tiaga. Donc, Alinga qui que déjà, orchestre que font ça compte nango. Bon, et ça qui bah, il y a 12 000 bruits. Bon, parce que les temps à Zoluka, c'est quoi Zaïko, oh mano quoi Zali. Pour Zaïko, il kabana kiti. Il y a je sais qu'on a ni bango sur le Zaïko, oh mano quoi Zalaki. Tout le monde a écouté la bimeli sur la place. Bango wana lai. Au moins la leur moko là, bingo bozina va chanter tout. Bakina sima ba pompage, bani. Au moins la zonga tala muscle. On a dit avant répétition banda. Tant de la répétition, tim comme ça on peut adayer. Ayer pewana donc tinding pas côté dans mouvement. Alors oui bien dans mon zate. Ouais, très bien. Très bien. Adam Mangisa donc voilà compagnon tout le monde. C'est quoi yo? Bon vous avez contrat quand? Vite fait pour nous contrat il y a contrat ce que vous avez contrat quand? Contrat Robert ce que bandoli. Mais c'est déjà groupe en attend tout ça nango. Tango écoulé déjà le groupe formule les gens qui n'ont pas makasia. Si quoi tango bayokanité il y a la façon organisation naie si quoi simité na esprit ya bango. Bah là il n'a pas chanté mususu. Là c'est quoi le en tout cas ce qui te bani esprit nanga pendant ce te betika comme président en tout cas na bulungani nanga. To beta pe boy to après ça là il peut azongi les écoles là. À partir de Makamana. À zone les écoles là. Président. Quoi président? Président, qu'est-ce que c'est? Mais donc rien n'a été défini. Il y a colère, il y a chèque. Pour Bango Lingaki, donc Bango, par rapport à l'idée Pepa Zaki Nango, Bango Lingaki chèque il faut Kopanzango. Ils ont quoi sadaka et il y a un autre canal qui était bon tout pensant qu'à quand on s'est retrouvé tant que tu répètes que tu n'as rien tu n'as rien bon orchestre donc le quoi il y a besoin de quoi sadaka tout pensant mais bon on peut pas maintenir décision naïe bon si c'est comme ça bon comme quoi qu'il n'a pas beaucoup naïe comme à se maintenir bon bon là il y a le bas sont à la petite le cas ils ont de banner esprit en tout cas et aussi maté soka bwe après ça na bulungani nebe la bulungani on tanga bulungani sikoyo aliba ba équipe na melongo to tikali na yenga to tikana yenga to tikana na yenga chekedan et puis sikoyo il fallait qu'on soit sikoyo ba chanteur mususu je crois wana manu ou asala ba vérité a umela kita kina valer ayena poto alors tu es kozwa équipe de Zwaka nani tanto que maki et pas ya père Evolokai Junes mama parce que Evolokai pendant souci ya là encore makamone était là je me souviens encore nzemuni alinga mingi tangi nzemba pepe tangi tangi to battre la famille pendant donc ce que donc voilà na sima donc ça ça la là kaka siko Evolokai na Junes siko ba qui est pour na deuxième fois na ye
Et puis, bon, voilà. Et puis, Jeunesse, à côté Chekedan, à côté Yenga. Donc, nous savons, moi, formule Mogobé. Bon, après, les Voloka, il y a aussi batté, Jeunesse aussi batté. C'est l'Outabaye Goya, Jemano Kanza, c'est l'Outa, Jemano Kanza, Serge Gambukuta, personnellement, Autokufa. Pour Yenga Pé, ça Kufa déjà, il y a Kufa na Gabon. Donc, donc c'est que grand Zaïko c'est que bon Europe hein. Bon si quand on a grand on juste le balade sur Léon et ça Zaïko wa et comme le grand Zaïko voilà tant que on juste le balade et ça Zaïko wa et comme le grand Zaïko. Alors la formule oyo to banaki ko évoluer nango naba dodo munoko hein bon. Et puis, ouais, de donc personnel aussi. Et puis, na période d'un peu, Lijo na chanté na musus. Na guitariste, na tout ça peut à guitare. Lijo, le nom m'échappe là. Bon, côté et puis même. Tu vois, j'en ai bangoté na ink ici. Place tu connais que tu bêtes na bangona balije, tu bêtes pas concert. Bah tu sais banzembu moko boy sous maniché sous nini. Tu vas omer la tête. Ouais, ça y est na baneni. Voilà bon. Wana. Tu tiens baneni ni. 81, 82. Je crois, 81, 82. Après, bon, Blogan, c'est bon, on prépare un gros, on tient gros, ça, il va recherche. Alors, bon, je vais vous mettre, alors, si vous avez zonga, na équipe na tobeta nango ba jemano kanza moko to beta concert moko na Njili. Orchestre moi beta qui enlevé des rideaux. Enlevé des rideaux na biso. Hein, enlevé des rideaux. Alors, siko to ça na biso banzema bien, net ba Sonia ba nini. Et ça ba seluta ba emba ba dodo mundo ba emba bien. Ba jemano kanza ba emba bien. Mais siko critique ba fanatique mususu. Bon, balinga la bango mais là c'est mon Congo couleur wana yango te. Il faut pas couleur balikinga, il faut pas couleur aboy, il faut pas couleur aboy. Bon, to zo appelle ba critique on a. Ya combat Zaïko wana donc mais bon ça couleur Zaïko te. Zaïko wa, donc marteau qui bota, les va dans son observatoire, marteau qui bota, marteau hein. Siko ba critique on to zo ga bon, to ga mais jour to no beta concert wana Njili wana. To ken Njili to beta concert wana siko orchestre beta qui enlevé des rideaux na bisona. Ce qui va bêti au Kangimi sur le aux écoles en langue. Ok. Ah, je vais vous dire. Aujourd'hui, voyage ça. Aujourd'hui, voyage les Kinga. Aujourd'hui, voyage à Lingos. Bah, on ça dans la base du savana. Bah, ça y Kalo, Gala, na Johnny Ken. Ah. Papa. Ah. Bon. Moi, réunion, il s'est mis en PPP à Bengi. À Soli na Johnny Ken, oh il faut boyer na siège nanga, donc attaque champ na bango 3. Allez, na victoire kuna. Et quand ça bango nyosu yangwana. Et attaque champ yo toi qui na ngwana siko nyosu tout. To keneko beta concert moko bona, ba concert moko ba zeke ba fête ba le 20 mai. Ba orchestre zo beta na ba coin bala. Bo kese belé, ne biso zo rappelé. Bon, qu'est-ce que c'est na coin, biso beta na coin limité, la première rue là. Bon, qu'est-ce que c'est fête Mogoboy, donc on dirait festival Mogoboy, mais les na 4 il y a un père. Tout ça beta kuna siko toi qui na directeur administratif na biso zaki donc du coup, aki pe moi là il y a Kasavubu. Bon. Yé ba mandaté à kenda na émission, il y a l'occasion à Kenda, ça que
attaque champ il y a parce que pendant tout ce temps on est sur le leader et mouvement la bino Pépé maintenant ko te wana tant wala siko makamo changer te bala yi bakay bani Pépé siko azui leadership nayi yé leadership tant wala siko bon bas tout ça là ba faute ngana c'est quoi chef d'orchestre. OK bon sikoyo bon voyage quand ko voyage ana poto bon voyage quand est-ce que vous voyagez na Zaiko ou à na Grand Zaiko? Tu vas dans la Grand Zaiko. Mais voilà baba. Mais tant pour moi ni ma solo ils ma kamebele hein. Bon tout cas tant mukuse tant usiko to bandi équipe ya ba Johnny Ken. To bandi ko travailler na bango. Et banze monyoso oyo to salaki na avant parce que tant to kena bali jo na Kulingongo. Pambu to bano beta lijo aibi pambu to beta on na formule ba lijo. Alors tant que toke siko na toujours formule na ba Johnny Ken to bandi le sous pambu. Veki sa bilo ka bozui formule yo ali boko tamaki. Boko tamaki siko boko ta avant boko ne maki boko ta studio bosala banzi masika na équipe yo et puis d'autant bino bana maki album il faut bimana sima. Comme ça tout sa couleur beaucoup maintenant. Vous savez ah net to côté bon siko tout ça dit album oui ça qui oui bima personnellement pambu pambu ça nanga. OK pambu 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 bon maman la madame hein maman la bana. Donc voilà rival la mezagini ils OK c'est ça iko kaka. OK donc ça dit bino rival la bino ga bango. Ah ça iko. OK musique bon ils ont chose parce que Pépé tant à longue na Zaiko ben vous jouer Roxy à Kamoli nzembo ya Giri Chipaka bon avant même moi na comme sous toto Verkis a suma ben instrument alors il faut que la ben instrument na orchestre ya écurie na bon ay vous jouer à Bengi il faut Zaiko la pas zalaki bon après ba beba na gine ba so instrument ngote inévité bon Zaiko la zalaki biso zalaki en pile ba ku zalaki voilà tu es wana siko na kota vis-à-vis akina elo moko na suki zadis sogini hein zadis je crois na terrain moko zalaka wana les gens sont comme siko te partout comment na ngomba kamso se ba wenze bani bon siko yo na zadis wana siko yo bati instrument public est tellement mikoto bon biso to bandile na deuxième la biso to renier la ngoso ezaki sonia to bon siko Zaiko la pas zalaki wana Zaiko la siko azana na nzembo ya kiri to petit na ngoso nini bon wana ka mélodie wana allez siko kiri mono la ki sa boningo ngapena pimela lokola minzoto ya likolo tout le monde ça met l'histoire voilà sikoyo tant ba nous présenter biso to eto Betty pena Sonia tu ganga les gars c'est quoi ce soir hein afia ko biyo to mo na ke te niveau on jalo ndenge mo te wala ki bilo musika te en tout cas ba frappa ka penza to mini penza niveau on penza ya ngala te siko tant to ke siko po to bandana formule oya ba seluta do mo no banani wana ouais to ba chanson ça le succès mo ngani zaki Sonia ya ada to lukan sela nga penza en tout cas tant ka Zaiko bandi bona nzela mo ezaka na sima kuna ya na kena nzela mo keko tina zongi pale pemba moko bon ye pepe mano kwazaki bon ye ba Sonia munda mteka munda ndenge en tout cas voilà ngana nebite soto kena sukina nani donc amasa ya to le la biso nzelo po ba comme siko bato ko bato ko komisa bango ndeko comme le quoi siko ba sele ko bolola la dénigrer bino donc on fait pas le poids c'était pas ce qu'on a vivre on a vivre en dengwana allez dit OK mais tant que on doit formule wana pour revanche c'est là donc de mettre là na esplanade ya parler du peuple c'est quoi boya le grand c'est que pelimoto ça la tête
l'air ben singa bon si tant toqué na nini na maki je vais to côté studio toqué pendant que toi na maki kuna tu reçois deux fois hein bon tu reçois deux fois moi je sais que toqué na une fois na GMT tu pas deux fois wana toqué na une fois na GMT tu pas deux fois donc ils n'ont pas côté un mouvement tokuta azo gratis pendant tout ce temps non vous avez mikilité non bishop na poto ya mikili o malaga ta nepsa obi que bana campus na bus na bango mine no obi bébé bazana ba vraiment principal victoire wana ceux qui bana bus ya bana campus na so eleki o mala tomba comme maloko les gendarmes, vous ne voyagez jamais, les gendarmes. Comment bien on soit gendarme pour te bimana sauter. Ce que ça pour un producteur bon, je sais pas. Bon, ça contact. Mais après vous voyager na Grand Zaïko alors. Oui, quand je voyage plus au salir, ça mène na Grand Zaïko. C'est comme besoin voyager zarandé dans temps où voyager sur les zarandé. Donc, tant que tu voyages, tant que tu voyages, c'est bandit. Producteur, bon, bon, et ça, bon, moi, je suis comme bateau sans autorisation. Bon, ils ont qui arrangement, ils ont qui on a. Le voyage européen, c'est la macasera voyage japonais. Donc, garçon moko azalaka awa mutu azwaka biso tokomaki mpa na ye lambic mpe asona makufa lambic et puis azalaki en contact na manda chebwa aki journaliste donc makambo te bandaki wana et puis soki oti na kati wana mpe Otis Muta il en était pour beaucoup aussi wana boyaki ezalaki na banini siko bino boyaki mikili na nini 89 ok 89 na mois de février. Donc c'est que vous galérez qui danger, mais est-ce que pendant tout ça vous avez un mois de salaire? Oui. Bon, donc biso tout ça quand même un peu organisé. Bon, Roby n'a pas vous qu'est-ce tout. Bon pour na comprenant ça mis en place un leader pour comprendre le système. Tu vois, ce que les leaders on comprend jamais le système. Yo voyage tout cela non. Yo siko yo orchestre voyage raté. Yo ili musa no makasi ndingwana. Yo bolingi mikili. Omo amna kuna bakei. Yo va no gaga. Donc il est fidèle là. Mais je t'ai sollicité. Parce que leur on a battu santé be bagi mingité. Si. Leur ngazo beta santé en tout cas, na na concurrente leur on a. Ouais. Obi mais comment vendre nous Obi Mbalamogo nature entre parenthèses Mbalamogo de Zobeta nani Empire Bakuba isolé kana émission samedi il y a Kin Show Zobeta penda na moni ambiance on peut bon baki na animation makasia animation côté penda na Léona ngara na zongi na ndaku na zoka noki na kata ndaku ba petit bota télévision libanda noka penza somboko ya trompette pa na kata animation ya Empire Bakuba pa ngabi Empire Bakuba ju sente na bi mabwe na mona penza mutu na non liseka ngombe OK allez liseka ngombe na pa nganga ju sente ngabi nyoso waka pa nini souci ya sente. Et je me souviens encore au Pépé Calais, tant que je na poto, à Soma Santé, à Yanango, Nakin, à Yako Kotiki Langango. Abinanga, nous allons comprendre, comme ça, tout le Kamutumogo, mais c'était une façon, il y a autant de gars. Pour que vous ayez un voilà. Donc, Saint-Ouen, na Kena, voisin, tu connais, conseil, mon abrasa, na Pointe Noire, na même Saint-Ouen. Et puis Saint-Ouen, il y a un Betalango, album, il y a menace de divorce. Menace de divorce, ça a tout le succès, ma casse paye na menace de divorce, voilà. Soling Koutou, Soling Bexley, il y a moi. Oui. Ok. Donc, le bêta, si comme tu as bêta, album, on les a gagné Barosa.
bango ça pour pas bon azaka disponibilité aki na bakamo singi biso va jaki na praza donc mutabeta mais la place fait bango amis bimsa je crois payer place à se confirmer tu vois bon l'arrangement ben gala zaki pe l'arrangement banini et je sais que tanda ezaki tant là nazo na grands échos nazo que ina notamment na ina la bani préparatoire dans la bani na ina joue tout ça la thèse d'admission tout ça la thèse tout ça la pratique na théorie tout ça on joue mon Mombaya oui Mombaya Charles voilà tout ça là donc joue Mombaya ça la thèse il y a chant au que bah plafond l'invité sur le plafond est pour là mais au que à faire vibrer voix la salle on a au plafond bien long pas et même là c'est banda to kangama na Mombaya et puis préparatoire il voisin nanga to bani préparatoire donc première année pour qu'on ait préparatoire puis trois années de graduat bon bah section ils je crois ils musique ils animation culturelle na nini voilà monsieur Kimi pour la théâtre tout ça boy obi ke so to bi to kende boy to go ça la désert dit tanga na besoin to longwana no ba l'essentiel hein ouais beaucoup ma poto na 1900 combien na 89 na 89 na mois de février na mois de février le 17 je crois le 17 février en 89 beaucoup Mikili ouais siko esa yo ndenge nini siko pena ke oyesko Mikili siko na compte pena ya mosala poto lukaka pendant des années donc tant to longwe donc biso tu as besoin visa tu as visa il y a 3 mois tu as visa 3 mois vous voyagez nana tu voyager vous avez combien de personnes voyage on voit combien de personnes donc tout le bagarre donc côté champ tu voyages parce que chimie t'as déjà à mis là déjà avant donc à mis long là déjà il y a gagné déjà avant donc tu Joe Poster à Zalaki paix à son âme Joe Poster Joel donc Jeffal paye wana sa kenane à Friza Adamo paye à côté na Zaiko Otis Muta Adamo ko le pe bozana hein Adamo oui Adamo que ça Adamo ba ne pas na ba oui bat bah vous voyez tant bon vite fait poto donc et puis bon petit na biso ya animation nani Niao animateur na biso Niao Ritacoin et tout ça qui naie bon et puis tant bon nani mususu bon sur Delvis pas ça qui na ma partie mais Delvis Zaki ya ça na partie ming ya groupe T ya Zaki mutu un peu donc voyage au pays à la poto ça voyage au ouais au biso toi si content beaucoup Mikili to comme Mikili to bani ba mais période au pena bazela ka biso patoya eza ba période yo tant to bimsaka ba c'est mon absence ça le succès ba période pena bazela biso mais période biso to yaga eza période ba bani ma mouvement qui ta coupe même biso mom la kin même biso mom la kin ba déjà ma camisari ya olala activité za ina mais siko bon opportunité wana imonani to bima période wana to bima bon bah concert to beta ça peut être fructueux mingi hein ndolo ba boy bon il y a aussi là que bon siko yo mama kozonga ouais 3 mois coquille 3 mois coquille ngakudu on dirait madame Nandako on dirait à ça la prophétie abi albana ngaki bino bonbo za kaka boy ba 3 mois on est comme on a 30 ans oh oui n'habitez peut-être pas ensemble la mine, il y a na bana mais on dit quelque part bon voyage pour na musu ne biso responsable ngai ça l'a bien té pour na le bag na rata vraiment éducation ya bana il fallait na transmettre bana savoir nga za nango mais na tika wana mukumba ya maman c'est pas pareil non ba magina otinda mais na rigita ngo et puis na zanga bloc belé madame Moya mi comme la calamité mais il y a longtemps après ok siko ça nini siko bon moi vous comprenez déjà la activité là donc comme boy bon tout ça qui na Joe Poster paix à son âme obi Joe Poster azaki mutumogo azaki
alingaki donc azali kokoka kosepare trop na famille te donc obi ezosala même ata tovoyage baconseil mosusu tokende na base aire tokende na base aire boye tozobeta omwana bacontrat mosusu ebimela biso boye omwana bato moko non tozwi bino bobakisa su une semaine moko mosusu na koti na chambre na kuti chambre jo pose vraiment aza bien te on dirait azolela nini nango tala kaka bana boye boye totoaki mpona banini nga vraiment contrastif tozo donc azozala mal à l'aise bon likanisa kotika na poto wana orépondre nga non te tant tokoma na poto tobeta baconcert sikoyo jo posa sema banzonzingi na eka ndenge l'esprit na ye wana tukanga pene fona zonga bamine te tikalaka boyo tolukaluka ntango sozima papi tapi non ngapita na koka te ya azonga na ye biso mpe totikali bon et comme bisiko toka voilà déjà avant même tokende tokoma tolongwa nani et pas producteur oyo tofana na olne lambic bon enfin ça peut sur l'hôtel te ça comme ndako ne moko boye biso tofina na wana mais ça peut bien te bon jusqu'à ce que et aussi que en tout cas il fallait que tobima tant pis bon makambo pe producteur bon producteur c'est plan temps pe bozo beta concert mbongo ezokota te soki beta concert soki mbongo ezokota malamu to moni mutako mokatela bino bomangala pa pamba akomi colère alors sikoyo et aussi ma que to na kina violanga oyo do na baki na kina film ko azaki aza médecin azaki médecin militaire bon wana zana mia ye mutu ayaki kozwa biso te akimisi te azwa biso mpena bino bon nga na azwa bino bokende mpa na nga bolonga na bacondition yo comme ça nga na ozwela bino na barelation na nga baprolonge bino bavisa ne fût que pour que nabetisa bino baconcert nga mona ozwa bacontact ake mpe amemi biso mpe azwi bapasseport to ake na yango baprolonge biso na permiture akuna bapesa bavisa 1 mois esilaka mpenzako comment apena otambola osomoni mbila okati pembeni comment bavia nde wana toke mpe na mia baprolonge biso visa ye wana natangaki roy oyo manzela docteur manzela baprolonge biso bavisa biso to orchestre mobimba mais toke na mia na badelvis biso tout toke na kuna sincero na delvis na égide le bassiste père son âme tofanda kuna na banyao biso tout na bautiste bon sikoyo oyo Joël comme azaki na batini na Paris atikalaki na Paris mingi tokenda kuna biso mingi instrumentiste na bassiste na biso musu na Nimbanza aza na Suisse baza na Joël kuna na Suisse ti ndenge tofanda kuna tobeti ba concert place tokenda nebite tobeti baconcert yango pendant tout ce temps siko bula kozonga eza kaka te bula kozonga ekozala te osi mbongo monene te parce que okelaka bien mena okomprendre te siko bula kozonga oyaki 3 mois abakisi 1 mois mais bula wana nano eyekaka te mais mposa kozonga eza mais sikoyo yo ozonga ndenge ni baninga bazongaka na bazekite yo oza na zekite tozonga ndenge ni tobeti baconcert bila tobeti baconcert esimi toloba esimi kaka te alors ye osalama ke mpe bazalaki na bato na ye baye bazwi ye bakotisi suisse bakombetisa baconcert akombeta concert na likinga ekomi sikoyo mwana na mwana bendana bosiani mpo bobwaka kindoki biso tuni sikoyo kindoki eza nini kobwaka ngunda voilà donc ndenge biso tokende na banzela yango wana tomeka mpe bangunda nango meka esimbasimba nango mpe kaka te tu vois sikoyo réalité potongo omonaka sikoyo osepela na mboka banda oluka pendant des années bon omoni poto bon soko comité malamu yo moko koma osala jugement yo moko mpo soko olobi na mutu akondima te parce nga
nga réponse wana nazwa toujours yango et pas ya azaka pe collaborateur na biso abano ya mingi kotala pepe azwa ya mingi na grand seko aki pe collaborateur ya papa Mba Alfred Nzimbi azwa na grand seko mo to tuna ye to na ba jo possible personnel na ba masa musumba mais yo fana on a poto ndelo lingo zonga poto te poto wana moi na personne répond des athées na pia bien répond des athées là mokolo mo okende il m'a tiré le son c'est le mo ngolo mais tu tires le son il y a malin mété c'est quoi il y a malin mété il y a malin mété ça peut na ba parler à poids parler à poids non ngata on a commis heureusement vient na ngana zalaki ngana zalaki soit na zana mia soit ça ndinga zalaki biso tala kaka je biso ba kresi mo bima bonga mo siko ngasiko mutu ayeko benga ngasiko nani ndeko kuye na Unamik na pesi mbote place za abinanga innocent pourquoi mona ngeza innocent ko ba ibanga na bomwana innocent obi faut quitter na Paris pour ande banzonzi ngeza mingi comme nous sommes ta clavier et c'était vrai quand on a quitté Paris, on a commencé à banzonzi ngebele. Dans ce banzonzi, contrairement à chanter mais ça n'a pas mal na Paris si si. Il y a banzonzi bani nga vraiment en tout cas na sa banzonzi mo na kanda bongo. Abenga boye pour kanda bongo asaki trop massa président africain mingi. Azo artiste kuna zo na bango awa. On nzinze yaka na sana studio Caroline. Na sana musala pona yo. Na kena pena boye atangiranga cash boye 400 000 francs CFA l'air wana na zo na otika ngpa ngaso na zui kaka na otika na mia na zo na otika na mia wala pena na kidi bona madame azozela azozela ko azozela melatina ka OK notina ngala banotina en tout cas côté na penza na 5 malemete no kotina bana azotina mais présence ozomana Bana bazana donc bazana besoin ya séparation ça combien de temps pour na boyo kuta sur madame en tout cas umelia à combien à peu près 18 ans et tika ça bien té même quand on a le bon ils a bien té oui ils a bien té moni to kota ki na to kota ki ata musaki sona bayeba no to sala 3 mois 6 mois donc oyena no banana lokolukano donc au côté du système on a le mukanda le temps mukanda fanda donc tant mukanda zate mbongo ali boso ko zona ba resa to zona so tinu na kimi bon ba que vino bongia oh rien voilà alors qu'est devenu maintenant Lilo Innocent Nzenze azo sala nini ba projet na weza nini donc voilà donc ndenge to combien bon musique comme ils comme akila to tika ngote mais ça là il y a un peu au moins na ba contrat na cause de contrat na zo contrat na lukana bimana kende pour ça là na CDI nanga so est-ce que musique na biso est-ce que yo s'est retrouvé vraiment la musique nandinge pena par rapport aux autres, est-ce que yo s'est retrouvé vraiment la musique? Non, musique qui n'a bon, musique qui tout le bas. Sur mon innovation, la végétation, c'est qu'ils sont négatifs. Non, on comprend. On comprend. Pour ceux qui ont bien, ils ont bien. Mais tout ça, ils ont dû aussi dans la structure, dans la structure, ils ont bien été. Mais il y a ta neti ba structure auto awa soki oza artiste au s'inscrire on a ba net na ba ni na biso na bobenga so ba sonika donc so s'inscrire so oza affilié awa rémunéré na ba sasem na ba nini ba congé spectacle au betaka ba blog no ba déclarer ngo au moins mais tu peux pas te retrouver aussi longtemps que rien n'est déclaré dans ba structure na biso on se retrouver on se retrouver so beta na ngana beta ba groupe musuka kaka ya mbunda oh moment ba invité na accompagner bango toke na Euro Disney bazana ba maison oyo zola bango ba contrat ba maison na ndesiko epeyaka ba musicien les atéo nga chef d'orchestre na kena zumbongo
nati na poche kopesa bino nde motema nelingi bamaison ezali ezozwela bango bacontrat banini semaine bokobeta boye pendant un mois bokobeta na Euro Disney nga babengisanga nakendaka groupe wana nabeta na Euro Disney namona na fin du mois namoni fiche de paye et batingi na fiche de paye sentir organisation très bien organisé donc bakota na créneau moko ya mindele bamaison moko batravaillera na bango quelque part balider na biso balider na bino ya musique quelque part est-ce que vous se reprochez un peu quelque chose pendant mais il y a de quoi se reprocher parce que son moni traitement il y a un musicien en tout cas c'est pas encourageant il y a rien d'encourageant en akata ba système na biso non voilà quand on est toko na suka lelo pona lelo asi to zo lisusu mais il y a makomo lobeza ebele pour musique pour makomo ebele hein to zoyo to continuer mbalamo to ya batu ba mona vraiment nzenzango azandenge ni to ya mais on est extrême moko na zo extrême moko mais pesa batu mo mbote vite fait comme ça alors on a déjà le providentiel Moïse Kama parce que dans mon panzi naé toujours Isidore Ndiata Zalakawana et bango basala que makambo etambola ba la vision moulaï donc vision ça c'est vision il y a kobongisa donc voilà et puis kudu on attend Moïse Kama na sala kudu nzembo bima comme le hymne national awa so lingi so permettre le moko na betulango pi o yo lingi ata ezai comme kwa kalana mekolo pota la nzinze niveau ni na komba national ni lingi nzema kofi na obetela yo lingi afali na obetela bon baba mona quand même ici un peu ndengini zali mais quand même nzinze arrivera quelque part puis c'est votre adresse place mais voilà bon place aux alliés ils a sikoyo place na tangi ndenge na tangi Moïse Kama ndenge na tangi Isidore donc ma président Gami président Gami Jean-Louis nani Johnnyko tout le temps donc au moins on a payé et puis voilà donc Kulutu Nzenze ouais tout et puis on a aussi payé na pesa mbote na boyanga pe en commençant par bana déjà Joyce Nzenze Soumani Nzenze Nzenze baza ebele comme cousin cousine nous sommes basés en Angola basés en Italie Christian Nzenze Popine Nzenze donc tout bazali na grand sœur nanga pe azana na nini na Italie na pesa bon so mbote donc voilà siko tout le monde œuvre au salara merci beaucoup sikoyo to mekananu ko betela biso na mo no moko poto sepela pete to yeki poto sepela OK betela biso na ta tokende na Enrique au bonnet la grand pao mais comme ça comme pao to pesi mbote OK mais ça bon ça va OK C'est vrai, pas vrai, joyeux et agarissimo, l'amour, bolingo, l'amour et la richesse, Zambé Sangisa, Botelanga na voyant rike, ayate konti kangai, awana katia motema nangai, asi a changé ma kambo, a commis ngai moto mon sousou, na sourire ya pa, bo meme singa I ingambo. Misopa mota na kinga na kata motema Hiroshima. Mama
suka kitokweza mabenge sûrement ponano amonate Henrique papi belle fleur bleue tembe Teresa Henrique banangana linga Henrique nakoma na ngai kopanga liwa Henrique pavwena nalalaka te misi ya Kongo nga nazokokobosana te mpo nazanga mbongo ngai na miyokeli ipawa je voudrais toi être toi pour t'aimer t'aime doucement, doucement, nalingi kaka malembemo yebisa bavoti que le koya senti balingi ye aya kolatisa na mosapi Henrique alliance ya bolingo ma sentiment ya bolingo Henrique galabongama le temps fait pamela pema teto ngano fali Doméga Fali. Ok. Donc, ton petit mokolo, ton petit P majeur. Ok. Maintenant, on a programmé déjà. Motoyo linga kamigina bolinga kuti pour changer la vie à comme un aérobel de l'amour à flyer à s'envoler loin de l'amour adore Mouteba papigene nananie distance à 5 mètres compris comme à demi-kilomètre sauf qu'il n'a pas pensé nous ont kanisa moto tena ake mawana elokola mama ateli maya nyongo maya kutu maye tonke se va pour embonge ete aleli parmi balali nzala aleli adokuteba moto oyo yolingaki de tout ton cœur akoki mpe komboya yo de tout son cœur mais c'est sans que l'ouvriza na ton de ton lelo ekiti nobie mate pana ye ekiti ata prometaki yo moitié de la lune fausse promesse en réalité nga nazwi kaka appel sans réponse nalelingi azor motema bambanga na yo babituka no pamba je m'en fous de matériel ngana lingi c'est bolingo l'amour est inégalable donne-moi ton cœur tu vas briller et mon petit à moi Michelina donne-moi ton cœur papi Guéné merci en tout cas félicitations mais tout ce qui sera moi le moment va couler toi toujours nous venons en Afrique en jazz. Ok. Merci. Ah, pas bien. Ah, ça va confirmation. Ah oui. Dans la gaga. Bandi motema mobongi te yokomi omonisanga mabanda na miso awanga na bandi motema mobongi te papigele yokomi omonisanga mabanda na miso
naokaka yo na bémission tozomeka Brigitte Anani awangana bandi motema mobongi te okomi omonisanga bambanda na miso awangana bandi motema mobongi te okomi omonisanga bambanda na miso yalango yengo ya piko jala kopa Afrika imomemo simananga mazakanga Afrika organisate papigele banza Afrika imomemo ananie banza Afrika organisate mamangala kobosana yo Afrika na Kinshasa na Matadi Bella Moma Yoma Yombe Ai Mongala Ekwatereko Kivu Manema Kisangani Omaza Wentelalelo Kameruneo Gamagineo Ona Mali Na Poto Na Amerika Mokili Mobimba Oye Balingi Babina Biziki Papigene Afrika Afrika. Hey. Ah, Papigène. Ah, Nantente. Voilà. Potosidi, ça peut s'adresse. Au moins, pourquoi Balba que Sainte et Outa Nantente. Ah. Force à moi, Yango. Batika Bilobela, Batika Bilobela. Nous sommes mon vers la année, boy. Ah, oui, bien. Quasiment qualité, mais bien la poto. Mais ça, il a moi, mais. Lakini ulimtoa ndengeni. Étouffement. Place va chanter bazali obi mandengeni. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Kulutu Nabiso Nzenze. Innocent Nzenze. Na ok. Merci beaucoup. On y attend au pesa. Et on peut s'adresser hein. Alors on appelle ça adresse Awa, les alliés chez Tobeta Bongo chaque samedi. Vendredi, samedi tous alliés. Namwa dimanche paye à l'occasion chez Anani au 15 rue de Choisy na Vitry-sur-Seine. Donc ambiance dans la langue 20 X dents donc Italie makasi na bino Italie kalibenga na bino pa kobo na bosa ni Pepe Bondo yena papi à 15 kitoko à 15 zali kitoko avec Anani Tembete. Ok. Il faut lire Tabanaye, il faut lire Ngolo. Voilà. Pour au moins la force Anani. Ah bien sûr. Et puis il va ça comme Anani Mombunga, comme ça Anani Mombunga. Natia extrêmement moqué pour papa Moïse Okama Sepela. Voilà. Parce que ça y est à Maïté. Voilà. Ça y est présent Maïté. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera kobondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Nsumu. Lelo yokeyo chéri ya mama alinani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalato, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama China kia kuna Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote Germain Mampuya. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambrogeni Divengele, Elemala Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noela Kunga de Bundes, Didier Mozinga
Senga de Francfort, Alexis Mouzé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yenga Boule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki Mokili Nzambe makambo maleki Mokili Nzambe mokonzi Epa yakendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili Nzambe makambo maleki Mokili Nzambe makambo maleki Mokili Nzambe mokonzi Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazmambo.